Voilà, je suis au Congo, toi paradis. Congo, terre promise, au Congo, l'étoile d'Afrique. Voilà, je suis au Congo, toi paradis. Congo, terre promise, oh, étoile d'Afrique, Dieu t'a choisi. Congo, ma patrie, Israël et Asika. Nambeleli yo Masia Yesu, kita osala kati na mboka Congo. Koswana bitumba peko kawana, motema mabe toni na ba Congolais. Congolais ya koboma sende kona ye Congolais, likolo ya koluka intérêt personnel. Yango nasengi na yo Masia, kotisa bomoko na bana Congo. Congo elonga Mara belali yo Masia Yesu, itaosala kati na mboka Congo. Tribalisme, egoisme, ekosila te na kati ya bana ya mboka. Bandeko bakomi nde kobomana, Yesu nzambe nanga okeinde wapi Yesu. Lobali na maboko Masia nanga, mboka na ngai ekozwa kimia na yo. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien. Bote na bino bala nyonso ya bosolo na politique officielle ngonga ekoki o bomesani bon mesano pona kolanda biso liboso ya ba télévision na bino et partout dans le monde en train de suivre na intérêt boza ko sala mingi kopesa yango na bosolo na politique. Merci mingi pour la fidélité, merci mingi pour la ponctualité na bino na tombeli bino mingi motema na ngeza na nsai ko ebete biso na bino to komi lokola libota moko toza ko bongisa mosala o bosolo na politique. Botiki langa charge ya bosolo na politique te charge ya bosolo na politique ezali ngai ezali ya bino bato nyonso baza ko benga biso baza ko komela biso oui boza na droit. Voilà pourquoi chaque fois ceux qui bosenga ezali boza ko benga esengeli bo surveiller mission oyo boko surveiller yango na ba invité boko surveiller yango na koloba o toza koloba eza evre humaine imperfection ekozanga te mais sengeli bo kota likambo ya émission eza ya bino bo benga ngate bo ba ndeko to bengi opona émission na yo te émission eza ya biso nyonso oyo ayebi akoko sala quelque chose poto bongisa émission oyo lisusu koleka na ndenge boza ko sepela kozanga ko benga te poto pesa makanisi na yo na radio toza na 97.4 ndenge tozo sala émission boso kure katani pa na yo ko banga te kende na radio 97.4 Buzz FM to pesi de yoka songombote pour na volonté na ye ya ko accompagner bosolo na politique 97.4. Merci ba chauffeur bazola na biso bozola na biso pe na à travers la radio Mont Bleu, wana eza côté à Beni, Bunia, Butembo, Topesi Bino Mbote, Batbazana Congo Central également, Topesi Bino Mbote, Bozolanda Bisso à travers Sarah Télévision, Tobo Sanité, Batobazana Canal Plus, na fréquence 346, Topesi Bino Mbote na Bino, Tozoli qui était Batobazana Londres, na Belgique, na Allemagne, na Toronto, na Montréal, na Dublin, Bozolanda Bisso pe na Tucson, na Jeffersonville, Indianapolis, Bozolanda Bisso pe na Afrique du Sud, na Mozambique, Topesi Bino Mbote, Batobazana Malawi, na Dubaï. Mbote na bino. Alors bosolo ya lelo bandi bana kisenso bozela ki biso bana ngaba
prisonniers dans la prison centrale à Makala Tobandi. Très bien, information ezali ebele ya opesa bino lelo na Tongo. On va évoluer. Donc opesa nyonso lobby tentative moko salami na butu ya lelo ezali na bato moko misato baza ba civil. Bakenda qui est pas il y a Amida Kamere, moi si il y a président, il y a UNC, baké ko lukaye. Bakei ko yebisa ke apesa bango misolo, bango ba yebi ndenge ni bako sala po bakende ko bimisa Kamere na prison. Bakenda ko escroquer, mais heureusement, moi si il y a Vital Kamere président, il y a UNC directeur et cabinet à chef de l'État, jusqu'à la preuve du contraire, parce que jusqu'à présent dans Balongo li était yopé à démissionner te azalaki maele associé police na kati ya likambo yango bakangi bato wana bazana ntsele bazana commune ya ntsele selon rapport ya police bazana ntsele bazali bato misatu bayaki na ketch moko ya jaune voiture ya taxi matriculé 5621 BE et puis 01 Batouana Bakangami. Donc merci à maman Mida oui que kobima ya mobile na ona kashwe kobima na ndenge ya justice et kobima na ndenge ya moyibi ya bato balingaki basala te olakisi lolenge ya moto ayibi mibeko to pesi yo merci bosolo na politique pour na sens oyo olakisi ya patriotique pour na kosunga mboka ekenda liboso. Très bien. Alors beaucoup de dossiers à intervenir ce matin. Makambouya chef de l'État, président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Lobby Azalaki, ensemble, na Joseph Kabila, sénateur à vie, président Yakala. Ils ont passé du temps ensemble. Bazaki na Makambouya Bele ya Kosolo là. Bogolanda image en tout à l'heure avant de prendre l'invité qui est déjà sur ce plateau. Alors je vous laisse d'abord suivre chef de l'État, Lobby na Joseph Kabila, sénateur à vie, solo la ki nini, boyoka résumé par rapport à cette rencontre, et puis on se retrouve tout juste après, vous présenter l'invité, et puis commencer à réfléchir autour de solo la politique officielle. À tout à l'heure. Il s'est tenu ce mardi 21 avril à la résidence présidentielle de l'Ancélé une rencontre entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange. Les échanges ont été axés essentiellement sur un seul point à l'ordre du jour, à savoir la situation autour de la pandémie à coronavirus en RDC, en Afrique et dans le monde. La pandémie menace le monde entier, n'épargnant pas la RDC. Dans ce cadre et devant la menace que Covid-19 fait peser sur la nation congolaise, le président de la République a entrepris le dialogue avec les différentes forces politiques et sociales du pays. C'est dans cette optique que le chef de l'État a invité l'ancien président de la République pour concertation afin d'échanger sur cette problématique. D'entrée de jeu, les deux hautes personnalités ont observé une minute de silence en la mémoire d'une vingtaine de nos compatriotes qui sont décédés de suite de Covid-19 et présentent leurs condoléances le plus sincères à leurs familles respectives. Ils présentent aussi leur meilleur et prompt rétablissement aux Congolais qui sont infectés par cette maladie. Les deux hautes personnalités ont réitéré leur appel à la cohésion nationale et à l'unité du peuple congolais autour de la riposte contre cette maladie, ainsi qu'à la nécessité de respecter toutes les mesures telles que dictées dans les deux messages à la nation du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien, merci. Alors, on les allés résumer. Je pense que vous êtes fixés par rapport à ce qui s'est passé hier entre les deux personnalités tout à l'heure. Merci dans mon condiambo kapé azopé sa confiance dans la politique présidence Mumba Bazali liboso ba TV na minute bango pe bazako landa na kinga kati pe bazako landa bango sur la politique yango de plaisir ko ebete boso les patrimoine national et sengeli bisonyon soto batela yango et sengeli to batela yango ngai pe na ko batela yango bokota la même na 2023 comportement ngai ko zala ndenge nini vis-à-vis boso la politique ndé boko ba intention na importance de ça par rapport à ce grand programme. Monsieur Constant Moutamba Azali, président Enojek, pour la toute première fois, a participé à la politique. Bonjour. Bonjour. Et ça, programme au monde la musique, mais les lieux comme réalité, peut-être l'impression par rapport à Bosolo Landaka, mais les lieux ont participé pour donner aussi ton point de vue par rapport à l'actualité politique. Yambona Tonjo Botondi pour
bobengi ngai na émission na yo esengeli toloba bosolo elakisi ete émission na yo ezali lelo émission la plus suivie ya mboka nalingaki na félicité yo pe ko féliciter équipe na yo. Très bien, merci beaucoup. Je pense que Zangaite Nzambe nde aza kosala yango, c'est lui qui donne le don, yende mutazo wendre don lokumu nkembo nyonso zonge panaye. Alors on va entamer le tout premier sujet. Tout est permis, pas de tabou. Principe est déjà moko, les journalistes n'ont pas d'amis. Comme ça des infractions, to obeta nyonso sans réserve. To yo kanaka kasoki nga na tuni yo zelinga na silisi yo lobi. Soki pe yo zoloba ngape na otika yo. Kaka na bisika oyo place a corrélation ezali nde na osala yango. Mais ozali autorisé à koloba nyonso yo lingi. Sauf les injures. Alors, tokei première partie, to récupérer dossier ya port ya masque. Gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobila. Akamati Mobeko, ngana saluaki Mobeko wana pambate esengeli to batela la maladie ya COVID-19 ezali ko boma batu. Tozo sensibiliser batu uta mikolo uti koleka esengeli bomi batela ko boya kopesa bambote nyonso wana eza ba mesure barrière auto ko sensibiliser batu. Lelo likambo ya masque ngana za d'accord na masque mais bato mayele ba meki ko pesa yango mwanzela bato mosusu bazali pour bato mosusu bazali contre par rapport ya ba mesure ou ko accompagner pour ya masque. Babundisi port ya masque te mais sika bango batelemi balobi ndeko Gentini Ngobila gouverneur ya ville ya Kinshasa ya lobi boy bato yo bakolata masque te apesi makoki na police atraquer bato wana pe bato wana esengeli bafuta amende ya 5000 francs yo zali moto yo otangisaka pe oyebi makambo ya mibeko za constitutionnaliste pambate lignée na yo esiko yo za koyekola pe eza bato ba maîtriser makambo mingi yebisa biso Gentini Ngobila gouverneur ya ville a penguite na likambo wana ko futisa bato 500 francs 5000 francs soki bato baboyi ko futa kolata masque na nzoto. Gouverneur a inventé eloko mokote ezali ba mesure o isa prise na niveau international na ba pays misusu ezali pona ya ko mibatela oyebi santé et ala na prité lelo soko okwei maladie tope okufi makambo nyonso esili et c'est pour cela pour éviter contamination évidemment il faut que l'autorité urbaine a ba mesure. Pour moi il y a pas de problème à l'obitek sengeli masque wana za la couleur songolo to pakala soko zali na lipota na yo o meki ko komona tailleur na coin ya salilio otie soko zali pe na makoki ya kosomba ba masque moderne au sombi. Je crois que ça pour na santé publique et gouverneur Azan a raison. Les problèmes ezali au niveau ya nani azozwa nani asengeli ko percevoir amende. C'est là la question. Ce qui ezali ko pesa na ba policier nyonso wanande biso non jet toza d'accord na ngote. Pourquoi? Parce que eko servir ndé na tracasserie pe enrichissement illicite. Nazali d'accord nazali d'accord na nengo lobi ke na mibeko nyonso na bato nyonso ba mboka bi fait bango bazu mobeko. Tout à fait. Mais ngala ngena tuna. Est-ce que kozanga kolata masque ezo constituer une infraction? Oui, non, à partir du moment où l'autorité urbaine a constitué un go comme règle pour la montagne, effectivement, Kokiko a sorti et en na sanction. Alors, c'est-à-dire sanction wana et ça la loi bako kanga bato pe batepe prison pour nango. Affirmatif, tout à fait. Mais c'est comme la violation à constitution. Non, les violation. Mais on a la question to na yo kisi oyo bande kono mosusu ya loi ba lobby. Réaction kozani. Bon, ezali point de vue na bango, hein, naza ba petit sous-bassement na naza no naza s'inventer na lobby était autorité urbaine, azali na droit parce que ici ce qui est préservé ezali ordre public. Et l'ordre public eza ko impliqué entre autres hygiène publique. Na epesi autorité urbaine makoki ya ko zoba mesure pour na ko préserver hygiène publique wana. Donc santé publique et ba mesure wana ezali général pe impersonnel. Je crois qu'il faut tout dépasser juridisme béant et puis inutile. Lelo ezali coronavirus et ali maladie za ko menacer monde et ali guerre ndenge mokonzi mboka lobaki. Donc esengeli une guerre face à une guerre invisible ba mesure exceptionnelle et donc il ne faudrait pas que ça la juridisme ko la qui savant awa te bato baba savant ba
kopesa biso nde kisi contre coronavirus. Très bien, alors on va d'abord suivre avec vous, parce que nous avons quelques avocats qui ont réagi par rapport à cette mesure au gouverneur Yavile Azui, pour la bango ezali anticonstitutionnel. On va d'abord suivre Yopé le rôle la moto Zotangisa Makambouana, Nangagi Nazwa réaction en direct. Mais suivons d'abord des intervenants en direct dans la radio. Bozo la biso bato bazan la radio beaucoup benga, beaucoup qui pardon ko la biso ko benga te na 081 355 26 32 bato balana. Suivons d'abord ces deux intervenants, on se retrouve tout juste après pour la continuer sur la politique officielle. À tout à l'heure. Bonjour. Ozali avocat na baro ya Kinshasa matete. Tongi to un peu lecture na yo na etali ba mesure ya accompagnement au gouverneur la ville ya Kinshasa Gentini Ngobila Azui. Na le kamotali ba port obligatoire ya ba masque pour la accompagner yango apesi yango mo makasi moko boya. Sali ete mutu nyonso akolata masque était sur la place publique. Bakotia maboko pe akofuta amende moko ya 5000 francs. Amende wana ba kino ba moina ngo lokola violation ya mobeko atako tozali na période to bengi état d'urgence. Yo lokola mutamibeko mo likambango ndenge. Merci beaucoup ndeko Kalafa ya liboso na koloba ete ezali jusque là un souhait. Parce que ezana document moko te oyo ezoloba ete soki olati masque te oko kangama to bako futisa yo l'amende ya 5000 francs. Na état de droit, mibeko to ba texte légaux nde ezalaka na application. Na mobeko na biso to bengi code pénal congolais na article 1er lobi ete moto moko ta ko ekozala interpellé to bako ekokanga ye pona infraction oyo eza ko exister te na mokanda o na utikoloba. Donc code pénal. Soki toke na constitution na biso na article 61 alinéa 4 bazako consacrer principe ya légalité des infractions et de peine. Même na kati ya état d'urgence, il y a deux principes qu'il faudra respecter. C'est vrai, souhait à monsieur le gouverneur de la ville-province de la ville de Kinshasa, Eza Malamo, Yako latisa bato masque pour la pandémie oyo. Mais ekoki ko salema te na maloba, sinon ekokotsa désordre pe anarchie na kati ya mboka. Soki moto oyo bako interpellé, soki azana 5000 francs te sort na ekozala nini nde mituna toza ko mituna parce que ya lobi yango na monoko abimiseli yango mokanda moko te na ba prérogative na ye. C'est vrai, il peut prendre des mesures d'ordre administratif, c'est vrai, mais il faudra que ezala ekomami lolenge mokonzi ya mboka a décrétaki état d'urgence asalaki yango par voie d'ordonnance. Mais ya biso ya Kinshasa, il faudra asala yango na makomi et puis à se référer non seulement à l'ordonnance ya président de la République, mais na mibeko ya mboka où eza établi, notamment code pénal na constitution na biso ya Congo. Sinon te ekozala un désordre. Bakokanga moto to bakokanga ete soki azana masque te to azana 5000 francs te. Soki ba interpellé 5000 francs akopesa yango nani, akofuta yango na polisi bakuta ene na balabala, akofuta yango na place moko eza indiqué, siko na contrepartie bakopesa ye quittance ou pas. Donc c'est toutes les questions oyo eza koleka na mitu. Pourquoi? Parce que eza organisé te ya lobby kaka yango wana na biso ba juriste tozolo ba ete. Bonjour. Bonjour mon frère. Ozali député provincial élu à commune à Bumbu na liste ya IDPS. Honorable Tolingi toyeba mesure oyo gouverneur la ville à Kinshasa azui ya mutu nyonso akolata masque te na place publique akangama pa futa amende moko ya 5000 francs. Batebele ba mono lokola mesure wana ezali ko violer mobeko li konzio to benga constitution ya mboka poete na état d'urgence makasi pesa mingi penza kaka na tamo konzio iko légiférer sur quelque chose. Est-ce que mesure oyo gouverneur appelle la Kinshasa yo lokola elipe ya Kinshasa azui omoni yango te ke zali violation tope azui yango kotam kolandisa mana oyo mokonza mboka lobaki? Oui, merci beaucoup pour l'occasion au Pessingaï. Oui, au Koloba Awa, tozali na état d'urgence, mokonza mboka a décrété qui état d'urgence. Avant to que na nyonso sengel toyeba état d'urgence ezanini. État d'urgence est le régime moko exceptionnel.
régime moko eza lolenge moko te ndenge makambo nyonso ezalaka. Donc na kati ya état d'urgence bazopesa mwa pouvoir mingi et pas d'abord mokonzi ya mboka et puis kondi ya la police na bakondi ya armée bazobakisa bango mwa pouvoir moke likolo ya bakondi oyo ba autorité civile autorité français bakondi oyo balati sokoto te na yango gouverneur ya ville ya Kinshasa azwaki ba mesure epele azwi pe toro ya uti kozwa mesure ya port obligatoire ya masque. Ngai à mon avis gouverneur ameki kaka kokitisa maloba ya mokonzi ya mboka akitisi yango ti na province pona nini parce que mokonzi ya mboka azali ko gérer certes nani Congo mobimba mais na kati ya ba province nyonso azali abatu oyo bazali ko représenter ye lokola ba gouverneur na ba commune sa ba bourgmestre na ba administrateur ya territoire. Très bien, merci beaucoup. Je pense que Bouti Kolanda va intervenir à Mibale, il y a les bossos à maître Yannick Ngandou, il y a Zali avocat, il y a Mibale, Ose Badi Bangazali député provincial, il y a ville provinciale Kinshasa. Lecture par rapport à l'intervention. Non, je pense qu'il n'y a pas lieu à débat. Ndekonangandou à lobby Moko, qu'il s'agit ici du droit administratif qui n'a rien à voir avec le droit pénal. Et donc, Essengeli Kato éviter vos l'expert en tout quoi. Un pénaliste n'est pas civiliste en droit, n'est pas constitutionnaliste, n'est pas affairiste. Donc, droit ezali ndako ya na ba chambre belé. Donc, je crois que le gouverneur Azaï na droit tout tika ba débat inutile. Très bien, merci. Alors, Tokota ba dossier monsieur est très important. Likabo ya convocation, il y a plénière où le chef de l'État a bengi. Ba chambre mi balé sengeli bakutana même batona ndenge na bango pote likambo les 24 attends to koma et sengeli prorogation et salama po yango salama chef de l'état sengi na bandeko bakende ko sangana mais na lisolo bemoko lisolo ana sengeli ba statuer ndenge nini ba ko poussa mikolo elingi ko le rapport état d'urgence eza ko kangsama likambo ngo sali débat mwa makasi même bandeko ya FCC belé bakomi ko boya likanisio wana bakomona ke tina ya kovanda te pi bango bazomona ke président de la République apesa bango na eloko bakende ko sala kwa mosala pendant que plénière bazali libre ya okende ko statue na ndenge bango bangalingi lors des jours bazona chef de l'état te yo pesa na no makanisi na yo appel ya chef de l'état ou trouver yango boni refus à bande comme ça bako boya lolenge ya chef de l'état ndenge ni ko établir équilibre entre les départements. Bon, tout d'abord il faut FCC etikali soki mokete ko ça la déclaration officielle pour ya ko commenter sur actualité liée à l'ordonnance à président de la République. Donc Essengeli Toyebiete seul Mokonzina Bissou professeur Némé Mulanya coordonnateur national Aza habilité tout à fait non je crois que débat donc Aza habilité Yako Loba ou non. Il y a FCC et pour l'heure Congolais baza libre à réfléchir et ça article 22 23 la constitution la liberté de pensée liberté d'expression. Je crois que c'est sur cette base là que moto azali ko pesa compréhension naie pe et lokoye azali ko banza sur ordonnance à président de la République. Bon, je crois que FCC etikali plutôt ko encourager ko soutenir ba mesure nyoso o ezali ko tendre na ko éradiquer pandémie topé ko limiter contagion nango. Je crois que coordonnateur national Mimulanya azwaka ba mesure ebele 10 mesures 10 propositions o a formula ka na gouvernement ya mboka entre autres ko multiplier ba test il y a dépistage à coronavirus entre autres ko réduire train à vie à ba institution pour être misolo o mususu na relika ko ka ko servir na lutte contre propagation à virus ba mesure et à la kebele mais to alinde pe ko constater te bon ba mesure misusu malheureusement et à la qui prise en compte. Pourquoi? Parce que le toit na difficulté il y a qu'à évaluer réellement nombre ya ba contaminé. Pourquoi? Parce que test et ali moke maka sur regard il y a nombre ya population ba confina ki gombe
mais tokanisa qui était évidemment kokoka ko dépister kokota na ba ndako pona kosala ba test et tout, mais wana eloko wana ça limité. Je crois que c'est ce qui nous intéresse nous et non ba débat inutile autour il y a ba intérêt personnel. Cependant au-delà de ça esengeli to eba été FCC ezali plateforme moko yo ezali ko travailler pour le peuple et aujourd'hui et loko ezako préoccupé biso et FCC mani travailler pour le peuple depuis quand? Non, depuis toujours. Depuis toujours. FCC a travaillé pour le peuple. Wana ozolo ba makambo po omisepelisa. Pona yoki ya ozotanga mingi kombo ya Nemi Mwilaya, ozotanga mingi kombo ya FCC bomo mesano. Soki tolobi to kota na débat wana iza debu kozala na difficulté à défendre bola moni FCC asali na peuple congolais. Parce que ndenge tozolo ba boy batu belé bazana mauvais souvenir ya gestion ya FCC. Yango moni batu belé pe bakita FCC mingi ba région de l'opposition batu kutu bakamwa yo zaka na opposition ndenge nino koma na FCC. D'abord, il ne faudrait pas tout confondre FCC na ancienne majorité présidentielle. Ils allient deux plateformes politiques différentes. Mais avec le même animateur, donc les mêmes initiateurs, Ali Mokonzi Joseph Kabila. FCC Ali Lisanga ya bato yo bandimi ba erreur ya kala pe ba mi pesi obligation pe devoir yako kende liboso ko changer makambo positivement. Je crois que c'est ça FCC. Par exemple Berer ni na sepeli limbisa na sepeli na ndengo lobi baza bato yo ba reconnaître ba erreur ndambo ya kala bazui mokano ya kobungisa na mikolo ezoya lokola ba erreur ni. Tout à fait, et ali obele nzambe nza sala ka ba erreur te. Donc motonyoso aza perfectible. Je crois que na stade wana nde FCC zalaki na idée wana nde FCC za créé ndango toni question mais yo zalaki liboso na opposition te na société civile non j'ai qu'à la mouvement citoyen otobando milité pour notamment constitution oyo na yangonde non to transformer en a parti parce que tout tout à fait il y a FCC tout créer FCC après avoir évidemment comprendre l'idéologie. Mais transformation non c'est ça la prison oui non d'abord il faut dire que vous avez la société civile non bakangi aucun la prison tant vous avez ressuscité ou changer identité au côté de la majorité non et loko est convaincant ngai na kota na FC na signé charte ya FCC et à la qui ba idéo aux alliés partagés par autorité morale oui Joseph Kabila ba te belé ba ebiete mokolo o nazwa kangolu ya tête à tête na ye na comprena été c'est un homme exceptionnel extraordinaire mais oyo ba tekaki mabe image na ye etekama mabe auprès à population des obligations biso tozana ngo au niveau ya FCC pour que tokoka ko présenter image malamu ya président honoraire Joseph Kabila. Alors bin ozo faire partir na bato yo bazap na dernier carré ya makambo ya FCC lelo, c'est-à-dire ceux qui ba bengi bato obakoya na ba etulu ko ya makambo na bango lokola ba représentant yo zanga kate to mona kina mbwela loji opposa laki elengela kati na bango mozalaki pozo représenter quelque chose. Lelo Nemi Mwilaya akokamba FCC Joseph Kabila azali kuloko to ito ko mais na chef boye eza Nemi Mwilaya. Nemi azana parti te polelo e monani. En termes ya kilo ya moto esengeli ya penza makambo po ya lekibiso na bato yendazo Nemi ne représente rien en termes ya ba parti. Pourquoi ba porter choix na non d'abord ils appréhension mo ya mabe ils a fausse information za ngo ça na ba parti politique na ebité non professeur Nemi Mwilaya azali au cadre il y a PPRD si nayebi au cadre nayebi mais au cadre ne PCNZ là parce que so bosangani na lisanga ya bato eza ba poids politique ya bato par rapport mais azaka au cadre moko oui PPRD non akwa au campagne so non mais ça PPRD ba force eza ebe non mais ça PPRD mais ça PPRD ils ali première force politique ya FCC OK Nemi aza accusé les professeurs Nemi est accusé de beaucoup de choses lelo baati balongwa na kombo na na monoko bato ebele bazole na kombo na Oyebi, sans faire apologie à l'homme, très bien. Aza Motomoko très humble, Aza Motomoko très intelligent, peu posé. Oyebi que Azalaka na tête ya coordination FCCT, Mbeleta on sous clash et Salema entre FCC na cash. Soki le professeur coordonnateur Nemi Mwilaya Azalaka impulsif.
un peu lokola ndambo ya ba cadre ya cash ndenge na mona kabako bimaka en désordre ko finga mbele je crois coalition oyo ezana difficulté makasi. C'est un homme modéré, un homme très juste, Asambela Makasi. Il ne fait que ce qu'il dit quoi. Aza moto moko ya ba mayu ya te ya lokuta te. Il a la confiance du chef. Boye binga malamu na nazala sentimental te. Soki bomoni na olo bino que Nemi Mulanya aujourd'hui Azako représenté pratiquement cohésion. Il y a au sein il y a même coalition il y est pour beaucoup, il travaille. Tambwe Mwambazali na FCC, toi na FCC. Oui, bon, FCC, hein? C'est un haut cadre. Il y a FCC. De la même manière, Janine Mabunda. Absolument. FCC. Absolument. Alors, constat, tu réfléchir. Dans ça, la constat, maintenant constant. Donc, tu réfléchir. Alors, pourquoi ça fait un temps, l'ordonnance union sur le chef de l'État. Et ça, ça a objet à discussion, et puis il y a attaque surtout dans le cannabino et FCC. Je cite ici Tambwe Mwamba. Au cadre FCC, dans le BP Janine Mabunda, il y a cadre FCC. Na rappelé pourquoi bozo sala président de la République attaque par rapport à l'ordonnance, d'autant plus que Joseph Kabila n'a règne naïe a violé la constitution à maintes reprises, mais en aucune fois pesa exemple nazo PCBL na komela ki obilo kwa liboso Kabila noma ba commissaire spéciaux na mboko na tikala koyoka 2 chambres ya parlement ba fungola minoko na bangote pour attaquer cette histoire ya ba commissaires spéciaux. Deuxièmement, Kabila a ça la report il y a élection de 2016 à 2018. Il n'a jamais été l'objet d'une attaque. Il y a 2 chambres et un parlement. Troisièmement, ordonnance Noma Luzolo Bambi. Kabila l'a fait. Noma également, Janine Mabunda, à l'époque, dans Makambo Italie, la violence, il n'a jamais connu un problème. Joseph Kabila... On a répondre déjà. Nazo Italie au Bilogo Ebele. Ah, Toke Malé Malé. Eza Ebele, où Joseph Kabila a violé à maintes reprises, Botaela et pouvoir sur mesure. Sans que Bobo Sana Kabila kolongwa na pouvoir, Motomuso Akoya, a bénéficié de même avantage. Et comme Félix Tshisekedi, bolingi bo retoucher bo komi ko interpréter bo komi batamaele bo bosani ke zamaele obino mo bochaki. D'abord, esengeli to lobe la population vérité. On a 5 minutes pour cette question. D'accord. Vérité Aliette, il faut qu'on distingue Janine Mabunda en tant que présidente et Assemblée nationale, Alexis Tambwe Mwamba en tant que président et Sénat, na Bangomi Balé en tant que haut cadre et FCC. Lorsque Bazako agir dans le cadre de la constitution, le Sengeli ko traité bango comme chef et institution. Ça c'est l'article 68 de la constitution qui fait à Parlement toute une institution au même titre que institution président de la République. Mais aussi, les articles 100 de la Constitution, aux alliés consacrés autonomie à Parlement. Il faut partir de là. Et donc, chef mi balewana baza na liberté ya ko engager institution na bango comme ils l'entendent et non FCC. Je vous ai dit tout à l'heure to confondre été FCC ezali na coordonnateur d'abord autorité morale na ezali président Kabila, coordonnateur ezanemi Mwilanya professeur et boyebi ndenge nini FCC et Ajisaka. C'est à travers son coordonnateur et non à travers président de l'Assemblée, encore moins président de la Sénat. À chaque fois, lorsqu'il y a des enjeux politiques, Tambwe Mwamba, Janine Mabunda, Bangoto Bazara, rappelé na Kingakati, autour de Joseph Kabila, autour Nemi Azali, je connais. Monsieur image Azali. D'abord, ce n'est pas un problème. En démocratie, ils appartiennent à une famille politique. Exactement, il y a un leader. Non, oui, tout à fait. Pour dire que c'est comme Kabound. Vous n'allez pas me dire que honorable Kabound, Akuta Narana, autorité morale, n'a été président Félix Tshisekedi. Non, ça n'a pas de sens. Il faut savoir que ils appartiennent à une famille politique et que de temps en temps, ils doivent se concerter na leader et la famille politique Wapi Baza quoi appartenir. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème et de confusion. Donc, il ne faut pas tout confondre. Président Alexis Tambwe Mwamba, présidente Janine Mabunda, Bazana, l'attitude il a commis exprimé en tant que chef de corps politique. Cependant, je n'ai jamais entendu
président Alexis Thambwe Mwamba kofinga président de la République. Thambwe Mwamba a plainte, non, je crois que non, ils ont complaisance. D'ailleurs, plainte wana soki président Alexis a pesinga autorisation n'a ko retourner en contre bateau nango pour action pour témérité quoi. Donc action téméraire vexatoire. Mais ça plainte sur quelle base? Quelle est l'infraction Alexis a commis? Sur base, il y a une déclaration à Thambwe Mwamba. À sali déclaration. Et déclaration a les infractions. Bon, déclaration a les infractions. Ils ont propos outragés. Regarde le chef de l'État. Ah bon? J'en connais. Quelle est la base légale? J'en connais plein. Pendant Règne à Kabila, on a arrêté des gens. L'infraction majeure d'ailleurs à Kabila, les outrage au chef de l'État. Oui, alors pour avoir arrêté plusieurs personnes. Outrage au chef de l'État, je suis d'accord. Mais pour avoir dit quoi? L'Obelangé loko Alexis Thambwe Mwamba à Lobaki. Na rappelé au yango clair. Thambwe Mwamba na top Congo a parlé. À Lobili Kambo, il y a constitution. À Lobini, concrètement. Pour Thambwe Mwamba, le président a violé la constitution. À Lobaki, attendez. Attendez. Il s'est même expliqué à plusieurs fois. Ok? C'est-à-dire le président. Écoutez. Tozanayo. Mutozolo beloyo. Azam Mutozana maîtrise à Maramazolo. Ok? TV za radio te. Namone zo paniquer moi moké. Je vais te remettre exactement ce que Thambwe Mwamba dit. Je vais écrire ça. À tout à l'heure. On va suivre d'abord. Non, mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord que le président Alexis Thambwe Mwamba n'a jamais tenu de propos outrageants à l'égard du président de la République? C'était un homme respectueux des institutions de la République. C'est l'opposition. L'opposition a qualifié des propos maladroits. Ah bon? Qualifié. Donc ça veut dire que les propos n'étaient pas maladroits. Non, je crois que les plus grands problèmes que nous avons, dans la difficulté, il y a qu'à comprendre que démocratie, c'est aussi koyo kasson des cloches moussousou. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Président Alexis Thambwe Mwamba leki na top Congo lobiete toti kaba juridisme ce qui nous importe est la lutte contre coronavirus. Le président a qui ordonnance mais parlement de faire tout à fait. Tout à fait. Non, mais oui, le problème à soutenir thèse moko et article 119 et la constitution. Bah juriste et à président parce qu'il faut dire que président en fait président c'est son entourage. Vous allez comprendre. Bah juriste et à présidence, bango banza qui était non président a koki ko agir, ko proclamer état d'urgence sur base de concertation et article 85. Cour constitutionnelle et à la saisie par président et cour et randa qui arrête na yango où le biais était non ba thèse mi balenyoso et zanango valable que ce soit concertation sur pied article 85 que ce soit autorisation. Bon ma bénine Alexia très bien, on va revenir tout à l'heure, il y a pas de souci. Bosolo la politique 97.4 à la radio Buzz FM Kouré Katani Kimambango na Bosolo la politique officielle Buzz FM 97.4. Je rappelle ici Constant Moutamba notre invité Boza Ibele Boza Rolanda Biso Boza na Bunya Boza na Rumangabo na Lubumbashi na Bel Air na golf Kabula Meshi Bozola na biso pe na ki belo topesi bino mbote po Boza Ebele. Alors on va rentrer de l'autre côté, vous allez suivre deux vidéos mais je vais commencer d'abord avec la station Ledia. Oyebi que Bandeko Moko, selon information autosui, alors il semble que c'est Ledia qui est en train de construire une station un peu partout par-ci par-là. Et ça a plainte ya Bandeko Moko baza ko loba mingi pona ndeko Ledia, ils allaient vers Lemba, boyo kan bangonde baza ko sans commentaire, ils a bangonde balobi ça n'engage pas bosolo na politique. Suivez en image et puis on se retrouve après pour la poursuite, il y a entretien nangai na ndeko Constant Moutamba tout à l'heure. biso tomoni liboso tomonaki conteneur moko eza na kati awa eba placer ngape lokona nakendaka mosala nazongi na poko namoni conteneur totuni conteneur oyo eza ya nini balobi lokola bana ya bapolisier na basoda bazela tungisaka bato mingi bakotia biro ya la police so tobi soki batie biro ya la police ekozala bien mpo na sécurité na biso conteneur evandi plus de 3 mois so surtout jour moko un samedi tomoni baye babandi kotia batol bazoza ba mesurage tout ça bana ebele baye wana troupement esalemi wana eza nini o tozotonga station mais station kozotongaka pembeni ya bato boye ngai nasengi bango nga nazovanda na lopango oyo nasengi bango kende omoni ndenge mutuka eza na kati moye nabimisa mutuka eza te bato oyo bino botie ekoderange sortie ya mutuka papa Wazaki wana responsable d'abord ce vieux véhicule ici, est-ce que ça pourra sortir? Je ne sais pas quand est-ce que ça pourra sortir habiter. Mutugoyo et bimak. Ce qui beaucoup côté la quelques mètres, moi je ne vous empêche pas. Là il y a que l'on y les stations. Mais station peut mener à Batuboy. C'est très dangereux.
makambo oyo biso tozali kokondane na deuxième république ezonga lisusu tokoma komona yango lisusu biloko ndenge wana eza malamu te yango wana tosengaki bino boya kotala bino moko état de droit ngo yango. À vrai dire, délégation ezalaki te. Ye moko ayaki en personne. Un certain jour na fa na bana yo ki makelele kuku na bimi bangi babuka eloko yo ebimi libanda oyo kamanda mwanda ko. Papa bino banani o to so buka po sali dépassement. Ngana bi ata to sali dépassement bo ya ko démolir pas ya mutu bo ko avertir yete. Mire za na simese sali fissure. Nenga bo buka bo se kweli bakoko na ngana kate ozala ndeni. O mama to buka parce que wana banani. Wana bougumestre ye moko na ba policier belé na ba commandant yé moko bourgmestre en personne à côté tout titinel on a c'est même pas une fois plusieurs fois ils sont 3 fois mobimba bu aleki aye ba menacer ba maman ya ba brique ba lekani quelques jours après maman moko n'était sur azali awa ko maman Chantal c'est elle qui était dans la délégation ya kokende na nini aye ko pesa ngai rapport maman Chantal ya koloba aye ko pesa ngai aloba kino nini na rapport pesa bon maman Chantal azomona na te alobi na ngai bakineki na commune bourgmestre aye bisi bango lobi ya zui mibeko ya likolo bino boza na site ya Ganda parce que avenue oyo komona ngo Ganda voilà il faut batonga na Kinshasa 50 stations ya essence azui mobeko utina hiérarchie hiérarchie pas problème yango wana awa faut batia station bino boza na site ya Ganda donc to tia station na site ya Ganda to lukela bino ko boza bato ba brique to lukela bino sika na foire ayebi singa le ba pesa ke mutu ya urbanisme ba ke na foire kuna bazui place te bazongi awa na ndenge to komaki surpris un certain jour ba yeba kiti batol tout ça to solo li na mutu ya kiti batol ayebisaki bino nini mutu akiti batol ozala mikanda yela biso mikanda totala ndenge nini boso ya karambala moko boye bokiti si ozala mikanda nazana mikanda te tout ce monde que tu vois là plusieurs à soudoyer bango soko tali bo ba jeune na soko ya baba na so baza kutu te tozala ki ngoma to tia makelele bango su moko bazo kende bazui quelque chose tozala ba kombo na bango so ezali biso totanga te ngaya wa mobola na yeba na tana sentinelle ya ministre te na yeba na tana boya ministre te voilà biso ezali bino awa balobi batiaka so batie so ba biloko nini nango ebimisa lokwa fosse septique ebimisa vapeur essence donc corona eboma biso gouvernement lisusu bana boma biso mukie po to bana kopema mupepo ezobima na carburant papa biso baoyo bayaka palala pona nini to voter bango tant to voter bango ba beti mukoma. Très bien, merci beaucoup. Alors, je pense que vous avez suivi l'État routier Missouna na Makamboa na pona kopesa yano na ba peuple parce que oza mokonzi kaka soko za mesure à répondre na désirata ya peuple. Naza osenga na mokonzi ya mboka tala likambo yo bato baza likolo ya mai. Toza na ba Congolais belé plus de 5200 Congolais ba vivre à likolo ya mai na île moko île Mongolais. Ngana kenda ikuna en tant que journaliste d'investigation na koma kinga moko pona otala mais conditions infrahumaines. Moi na moka botami place wana mukende bozo mona na image. Moi na wana botami kuna wana eza na kati ya ibale na kenda ikuna tokendaki na équipe nanga bosolo na politique image on a l'accès bino l'autre fois mais j'étais parti là-bas conditions comme ils sont très compliqué bato 4 bauti ko kufa ndenge mbula oyo e uti ko beta bato nyonso ya bonne foi même l'état d'abord lui-même devait se prendre en charge na makambo yo mbango pona kozwa bato ko pesa bango solution mais bato amitema malamu tozoloba ba organisme ya malamu pardon ba fondation ebele ya ndenge na ndenge est-ce que beaucoup ko sala quelque chose te pona bande ko na bino bavandi likolo ya mai. Suivez en 1 minute juste un témoignage et puis tozonga potokota likambuya arrêté mususto ordonnance mombo chef de l'état uti ko pesa pona bato mususu e modifier ordonnance ya liboso. Est-ce que le chef de l'état sali erreur a pesi tambouement ba raison ou bien le chef de l'état reste dans la logique constitutionnelle? C'est ça la grande question. On se retrouve après juste en 1 minute. Bota la témoignage avant de voir likola mai po eza pasi pona bango. On revient après pour entamer le deuxième problème. La nouvelle ordonnance signée par le chef de l'État. À tout à l'heure. Toujours dans le village, on a île Mongolais, on a mon maman, bote maman, comment on a maman Judith. Au boti moi là, oh le bébé a souri, oh là là, oh comment on a nani? Comment? Priginelle vie. Ok, abota misika, au boti mon conine. Oh donc le lot le balcon mikolomi balé. Des mois nous à Botami. Je viens de passer. Aux ans à Boni. Au 3e naï. Au Botami Kadanda quoi? Na Kingabwa. Nde boye ko naï awa. Obi ke mai ezali awa. Mai ezana se awa. Ozo banga likama te place ozo la na mwana mbula eko ya pe memi ona mwana ozo banga te.
ozobanga bandeko no basi bazotala yo tala caméra koto l'état pas za kotala yo oyebisi na mokonzi ya mboka nini oyebisi na gouverneur ya ville to bandeko nyonso bazolanda yo oyebisi bango nini nayebisi na mokonzi ya mboka asunga biso eta toza nango eza bien te mai ezoya ezomata ngonga nyonso tu moi tolala bien te tolamuka bien te asunga biso mwana aza ne malamu abotami na kilo boni 3 kilo 400 papa pe azali ake musala likambo te tokoya kotala yo soki nzambe abateli biso obomba mwana malamu oyebake mopepepe ya mai ekokosalaki mwana bele faut bomba mwana malamu kimia ezala mama. Alors, coronavirus, je pense que vous avez déjà la situation journalière, hein, donc situation Yébani. Coronavirus, nous avons au total 359 cas, 45 guéris, 25 décès et puis 190 en bonne position. Wanezali ndenge bandeko ba pesibiso na équipe technique ya Dr Mouyembe. Merci beaucoup. Alors neko constat mutamba tozongi. Deuxième point, ordonnance yango esika bo chef de l'état bimisi a sengi na ba chambre mi balé et sengeli bango ba kutana pote ba tala likambo. Pour ceux qui tokomi le 24 avril oya liboso ezali kopema. Mobeko mokonzi azwa ki liboso esengela ki ya sika ekota na nzela. Est-ce que le chef de l'État, finalement la lecture le chef de l'État reste dans la logique constitutionnelle ou bien Mokonzi Mboka a zongeli erreur selon Batomuso Bakomona Kasala qui il revient pour pouvoir corriger. Lecture nayo en tant que moto à Mambo. Bon, en tant que merci, en tant que Motoya Mibeko, président de la République à travers ordonnance Wana, naturellement, à rejoindre veut Oyala qui est président Alexis Tambo Mwamba. Et c'est ça la vérité. Tango Batobako Finga, président Alexis Tambo Mwamba, na bande Koseka. Parce qu'on savait qu'au finish, président, et Sengela qui a saisir Parlement, donc Assemblée nationale, Sénat, pour solliciter prorogation. Cependant, je pense qu'il y a qui erreur OMI Glissaki dans l'ordonnance à Mokonzi. Ah bon, chef de l'État, ça la erreur, selon yo? Non, il était. Je viens de dire que Mokonzi, un chef ne peut pas être expert en tout. Non. Non. Ils ont cellule juridique. Tout à fait. Ils ont cabinet à Mokonzi Mboka. Il y en a des termes qui kotia dans l'ordonnance à Mokonzi. Je dis, ils ont sûrement erreur rédactionnelle. Oyakoloba était le président autorise le Parlement à fonctionner, donc à se réunir. C'est une erreur, je pense, rédactionnelle. Parce que le Parlement, ils ont commis réunir de plein droit. Donc, Azan a besoin d'autorisation. C'était une erreur. Naza d'accord. Est-ce qu'il y a que le Parlement va suspendre qui kosangana na bango ti les 5 très bien au lobby bango moko tango ba suspendre yango to komi les 5 ko banda les 5 ti le parlement tikali ko se prononcer té en dehors il y a délai où bango mo ba se fixer qui sur yango chef de l'état les a pas imposé à bengi bango a tie bango na musala na bango. On est d'accord. Chef de l'État suspendant parlementaire. Tout à fait, on est d'accord. D'ailleurs, on a lobby, était, on a droit à suspendre. En fait, le Parlement est autonome. C'est ce que dit l'article 100 de notre Constitution. C'est une institution à part entière. Que il y a un des osala équilibre, il y a pouvoir. N'oubliez pas que Montesquieu, à l'Oba c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Les pouvoirs qui arrêtent le pouvoir. Vous comprenez. Et donc, l'institution président est autonome et indépendant de l'institution Parlement. Ça, il faut le dire. Donc, Parlement, ils ont régime, règlement nango, règlement assemblée, règlement à congrès. Na constitution ya mboka. Donc na mibeko nyonso wana nulle part Mokonzi akoki ko pe sa autorisation. J'ai dit c'est une erreur rédaction. Des deux akoki pe soki mokete ko fixer ordre du jour ya parlement. Ça aussi était une erreur rédactionnelle. Oyo ba juriste ya Mokonzi et ce n'est pas bien parce que ngasona Mokonzi na kotuna nde konanga sango muto aza expert mais na domaine à pétrole est-ce que tokoki ko pe sa autorisation na tel domaine na yende azosala nga proposition nga na ko sa nini na ko signer kaka ozo comprendre alors bandeko wana basalisa Mokonzi. Je crois que bazolinga ba soit ba salango nanko pona
ko induire mokonzi en erreur, soit alors baza ba ignorant et il faut que mokonzi mboka azwa ba mesure contre bango. Nini kokoma le 24 ce qui est arrivé que chambre mi balé ba sérénir te. Mokonzi mboka kozana makoki ya kosala nini? Non, je crois que mokili kokufate. Hein? Non, Mokili et Kokufate. Ici, ezali pandémie qui appelle Ndenge Mikonzina Bisomi Bale Bakutana Kilo Ibaloba, qui est président Félix, na président honoraire Kabila, était il faut unité. Il faut cohésion, il y a peuple congolais. Je crois que Parlement est qu'au travailler pour renforcer, qu'au conforter ma mesure, il y a lutte contre pandémie. C'est le plus important. Hein, au-delà du juridisme, il y a l'obéité. Certaines personnes, au côté à président, commettre beaucoup d'actes et à orgueil, beaucoup d'actes et excès des ailes. Au lundi, tweet, il y a un porte-parole à chef de l'État. Avec beaucoup d'excès des ailes, beaucoup d'arrogance, c'est ça bien. Sur Nini par exemple. Notamment tant qu'on va rendre ordonnance, il y a Mokonzi Mboka. À Kokakoebe, tu es député, tu es sénateur. Il y a une façon, il y a commis adressé na bango. Le président les autorise tout simplement à se réunir séparément et pour traiter. Non, je crois qu'il y a un moyen, il y a une façon de s'adresser. Vous pensez que le président manque le respect à travers ses services à un niveau de communication? Non. À l'égard, il y a des députés, Non, moi je pense tout simplement que d'abord sur le plan, il y a ordonnance, il y a un sérieux problème au niveau, il y a juriste, juriste et à Mokonzi Mboka. Oui, tout à fait. Il y a des grands juristes que je respecte. Il y a eu des pèses comme Peter Kazadi, comme Chabani. Il y a bien d'autres que je connais qui sont aguerris. Et il faut tout simplement savoir que le droit de société est différent du droit administratif. Le droit administratif est différent du droit constitutionnel. Et donc, il faut des techniciens. Par exemple, question et ordonnance qui a traîné, il faut grand constitutionnaliste. Moi, je suis d'accord avec vous par rapport à Yabilo Gozo prélevé. Pour éviter Bagnos aux élevé à erreur, tout ça selon yo. Je suis d'accord avec vous, mais avec Joseph Kabila, personne ne pouvait ouvrir la bouche pour faire cette lecture. C'est ça maintenant le drame en face. Qu'est-ce qui arrivera le 24? Le président aura-t-il le plein droit? Ce qui chambre mi balé ba boy na banko sereni pour des raisons il existe un mécanisme extra-constitutionnel qui règle ces genres de questions. C'est entre autres l'apprendre. Non, pas du tout. Il existe ce qu'on appelle l'inter-institutionnel. Je crois qu'il y a un cadre où ils ont mis en place de fait pour par moment qu'on régler la question Songoloto Pakala. Il n'y aura pas mort d'homme. Je crois que nos autorités, que ce soit le président de la République, que ce soit les chefs du Parlement, ils vont certainement trouver une issue. Les plus importants, ils allaient renforcer ma mesure contre propagation. Très bien. Alors, le chef de l'État récemment a sollicité la lutte contre la corruption, a sollicité expertise. Il y a bande quoi PNID. C'est-à-dire Toyebi Kinshasa na Makambakania, Toyebi Congo, Nenge Moyibi ezali, surtout na régime ya Joseph Kabila. Bamiyibi bazalaki mingi pambate ndekolozolo baminda salaki rapport wana. Na époque ya Joseph Kabila 15 milliards de dollars kotambo na pocha bato. Bakanya kabanani bato basali na ndeko Joseph Kabila. Lelo mokonzi mboka kende libanda asengi quand même makoki na PNID. Tumida atali na bato na habite pona yo likambo na yo to kamateli yo Camerounais oyo to pesi ndeko ke nu aya kosali so kuna na kati. Au moni consultation à chef de l'État boni likanisi yako bongisa mboka to mokonzi azongisima yambo na répondre na motona na yoana na lingaki ko pesa conseil au permettre ngai na bandeko na biso ndambo topé ba internaute misusu totika ko finga pe totika ko sala mokonzi mboka dictateur totika yango ndenge bato basale la Joseph Kabila baninga ba tout à fait mais bato na baza wapi bato ando bato tondio na nute Kabila et il faut totika na Joseph Kabila non je crois que non sur le plan non mais pour président Joseph Kabila mais Joseph Kabila non lobi nazara quitté donc auprès à président Kabila je vous rappelle par exemple avec toute modestie Lelo Oyo, Nayali jeune Oyo, Azako siégé na niveau de responsabilité politique à niveau que ce soit la Mouka, que ce soit Cash, aucune plateforme est autorisée, jeune et à génération à faire partie d'un bureau politique, d'un cercle décisionnel. Mais Joseph Kabila Sali Ango Ponanini, Azana souci
il y a qu'à renouveler en fait classe politique. Pourquoi? Parce que justement, m'y rendre compte que bon, il y a des gens qui ont servi. Joseph Kabila. Pasi ya liboso pona bato. Joseph Kabila atikala ko pinir bato basala mabete. Apesa ba slogan ya fini la récréation. Porte ya plusieurs ya kokangama mais atikala kokanga bato te. D'abord nazo rappelo ete mokonzi mboka kangaka mutu te. Il existe un principe sacro-saint na constitution na biso. Botanga yango na partir article 68. Séparation des pouvoirs. Joseph Kabila ne peut pas se substituer en droit administratif. Non, pas du tout. Non, pas du tout. En droit administratif, qui peut le plus ne peut pas le moins. Président de la République, Akoki Komisa Lisaye Moro certificat d'enregistrement T. Yanda Konae parce qu'il y a président. Non, c'est faux. Président Akoki Te ko émettre mandat d'amener d'arrêt contre Moutou. Président a nommé Bato. Bato nende sengeli basala musala. Soki basalité. Vous comprenez? Bazaki remplacé Belé. Même le ministre Belé à justice, Bazaki remplacé pourquoi? Mais aussi à cause de ça. Yo si mon ministre à justice soit Tikala éternellement et pas président Kabila. Pourquoi? Parce que tout simplement ministre à justice a occupé sa injonction à parquet oyo et qui ne fait pas partie du pouvoir judiciaire au regard et à révision article 149 à constitution. Donc sengeli to confondre totika justice ya lelo ndenge ekosala musala nango. État des droits au salon ndeni. Non mais pas du tout. État des droits locaux yo bino ko constitué. Même en interne non, mais les ministres et la justice et FCC, non? Vice-premier ministre Tunda. Non. Vice-premier ministre Tunda Yakasenda, la justice. À la FCC. Mais Yende a payé injonction, n'a parquet pour que ça là-bas. Mais sous un autre leadership. Non, de quel leadership? Leadership du chef de l'État. Président de la République, Azali chef Yabatunyoso. À moins que Bernard Kaza président à UDPS. Non, ce n'est pas voilà, donc c'est le président de tout le monde. Impulsion, et dans une coalition. Nouveau leadership. Non. La tête et à pays. Ça donne une autre couleur. La justice. Dans une coalition. Toza na coalition. On doit comprendre. Voilà. Et donc, ce qui se passe actuellement au niveau de la justice, il ne faudrait pas qu'on attribue un Namutu. Non. Je crois qu'il faut aller au-delà. On apprécie, évidemment, les efforts qui sont fournis. Mais notamment la gratuité. La gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité de l'enseignement que vous n'avez pas reçu à les faire 18 ans. Non. Mais finalement, il y a quelqu'un qui vient moins d'une année. Gratuité enseignement et banda kala. Mais c'était programmatique. Tuna Makiermongo qui ministre EPSP pendant n'a habité plusieurs années. Tuna ba ministre Nyoso, même l'actuel Bokende, n'a pas archive, il y a EPST. Boromon a été, il n'a pas coin belé en Mboka, n'a pas village belé, gratuité, ça qui déjà amorcé. Mais ils ont qui progressif. On se comprend. Et heureusement, cette fois-ci, le président de la République, Félix Tshisekedi, a généralisé. Donc on revient à la question. Oui, c'est qu'une bonne chose. Vous n'avez pas fustigé la démarche à chef de l'État pour consulter PNUD pour la lutte contre la corruption. C'était ça la question. Non, pas du tout. Mais pas du tout. D'abord, il faut dire que le président de la République est une institution. Très bien. Est une institution qui a la liberté d'initiative. Okoki ko enfermé un président de la République, Okoki ko Pekisaï a consulté PNUD. Je vois Batouba Osa débat autour, il y a expert Mouna, Akir et les Camerounais, mon confrère avocat. Mais pourquoi? Le président est libre de recourir à ses services. On se comprend. Très bien. Et donc, il n'y a pas de problème du tout. Ce qui expertise Onokiko Salisabuso, to renforcer, lutte contre la corruption dans Mboko Nabiso. Où est le problème? Alors, comment vous trouvez les bilans de chef de l'État une année après? Aujourd'hui, son directeur du cabinet, pour la première fois dans l'histoire de Mboko Nabiso, directeur du cabinet, à comment la situation en Angola, je cite ici Vital Kamerhe. Vous êtes cité, dans moi opinion, il y a quelques personnes. Je cite ici Némi Mouilaya, professeur, coordonnateur FCC, Nazako Tangape Ndeko Shadari, Nazako Tangape Nandeko Azalana Anero Nabosana Komona Mingi Nani, oui, Bakasusu Muto Azalana Anero Nani. Kalev. Bangomi Satonde Bazako instrumentaliser arrestation, il y a Vital Kamerhe. Ah bon? Alors, comment vous trouvé d'abord arrestation Wana? Un état de droit qui continue à prendre sa forme, une arrestation politique, une arrestation judiciaire normale parce que... Pour vous dire vrai.
pour vous dire vrai. Allez-y. Bimisa biloko zo bomba. Non, na lobby hein, pour vous dire vrai. Na lobby hein, pour vous dire vrai. Na awa pona ko rétablir vérité. Loba, bimisa loko. Na yebi eloko soki mokete sur ce dossier. Jour oyo. Na reçoit possession et contenu à dossier parce que jusque là l'instruction est inquisitoire. Les a secrètes. Très bien. Donc, aucune personne n'a accès à l'information. Très bien. Il y a instruction très bien. Très bien. Donc, au regard de ça, je me réserve de tout commentaire sur ces dossiers. Nini o Félix Tshisekedi azana des positifs. Oyo yebi o Kabila azana ngote. Des positifs au Kabila azana ngote. D'abord, la comparaison n'est pas raison. Écoutez, est-ce qu'il ne faudrait pas comparer Paul et Pierre. Non, est-ce que chacun a ses spécificités. Disciple, mais toyebi spécialité à moko na moko. Nengozali awa. Extérieurement, bat baby kozana suki belé. Très bien. Ba la suki belé. Joseph Kabila pas zongi suki ngo mais c'est moi akataki. Otika suki opona Joseph Kabila. Problème ezate mais tant yakati yo katarate. Mais nana yo tozana ba différence na makambo ebele même ne lobeli na yo. Nabi sur le plan il y a gestion ya mboka. Oyebi 18 ans Kabila, oyebi moi 1 année 2 ans Joseph Yanani ya Félix Tshisekedi. Nini positif oyo ko vanda. Olobi oyo Joseph Kabila soka zalaki nango au-delà ya ba qualité malamu oyo azana ngo so abakisi oyo kozala bien. Nini wazana ngo Kabila nango. Nazala kana chance moko président Kabila pesangai et na remercier na micro oyo. Et ça que ceux qui n'a sollicité audience et Mbakangaï. On a qualité nae. On comprend. On a qualité nae. Et que ceux qui n'a na proposition au salaye, na yebi, na canal ni ko salaye. Parfois même en face, ça peut s'engager occasion. Pe ayoka kamakasi, en un sens élevé à écoute. Pe à échanger aka. Nini au Félix Azana donc qualité positive. Oyo président de la République Azana. Et na lobby oyo président Félix Azana ngo Joseph Kabila Azana ngote. Non, il faut pas dire oyo Azana ngo oyo mususu Azana ngote. Non. Moi je suis en difficulté. Oyo président Félix n'a changé forme. N'a changé forme ma question, n'a changé forme. Oyo président Félix a sali na inane au Joseph Kabila salate. Non, d'abord, il faut dire que président Kabila fait sa part à gérer Mboka. Après mandat nae constitutionnel à Tiki. Mutomusu soye à Kobanda place oyo président Joseph Kabila Tikaki. Président Félix P à Kotika place oyo Mutomusu soye. C'est ça l'État. C'est ça le principe de la continuité des services publics. Quand est-ce que vous vous êtes rendu Boulevard. Tikangana Loba. Boulevard oyo ezaki réhabilité. Est-ce que le président Félix a refaire en hôtel? Immeuble intelligent. Immeuble montant colossal, mais qui n'est pas équitable par rapport aux abrités. Voilà. Bref, moi je veux dire que Congo Airways, ils allaient quitter. Nous avons tous les rapports. Nous avons tous les rapports. Mais Transco, on se comprend. Donc Mutuna Mutu a Tiki. Aïe a posé Pierre Naïe. L'État est une construction. C'est la construction d'une maison. Mutuna Mutu l'État Mutuna Mutu. On est d'accord. On est d'accord. Tenalobi. Nasilisa. Nasilisa raisonnement. Nasilisa raisonnement. So ok makambo ba comparaison Joseph Kabila on a difficulté. Et ça comparaison. Nazo éviter des comparaisons. Nazo éviter des comparaisons. Aéroport ezali wapi? Tenalobi. Nazo ko sala maquette moko avant Joseph Kabila kende. Na ba José Makila. Bo vanda ki na aéroport bo tie loko mo munene maquette pour na aéroport. Mbongo ezali belé de millions de dollars ezali débosé. Je suis d'accord avec toi. Projet Zawap. Moi, Constant Mutamba Tungunga. Je suis d'accord avec toi sur un fait. C'est que Makambunyo se ça limité. On est d'accord. Ce qui a été fait est fait. Président de la République Joseph Kabila honoraire a tiki mandat. A Pessi Mutumsus. Ce qui ne s'est jamais fait dans ce pays. Depuis naissance Nayo, depuis naissance Nangai, et ça qui première fois doit assister à une passation civilisée à pouvoir. Moto Oyayi et Sengeli Asalape Oyakosala. 5-10 ans après, il est payé à Kotike la moto Mosusu. C'est ça l'État.
Quand est-ce que vous... Rome n'a pas été construite en un jour. Très bien. Ça fait des siècles. Bino Bato FCC, quand est-ce que vous vous êtes rendu que Kabila n'est plus président de la République? Non, mais dès l'instant où le président Félix Tshisekedi, Antoine, non, je réponds à la question. Mais c'est une question dès l'instant où il y a eu passation civilisée du pouvoir, le jour de la prestation du serment de l'actuel président de la République, nous, FCC, nous nous sommes rendus compte que nous n'avions plus la présidente de la République en tant que famille politique. Très bien, merci. Alors, tozo comme amna na suka parce que bilo gonyo so awesili, awa toko mivena na suka, ba place oko kufa sigo yango. Très bien. On va terminer cette émission tout à l'heure. Regard sur la République démocratique du Congo par rapport à tout ce qui s'est fait, coronavirus. Pour le moment, tous on a un problème sérieux parce que problème il faut refaire l'économie. Après cette crise et la pandémie, on va voir comment les choses vont se passer. Alors, par rapport... Il y a une plainte, je disais tantôt ici que Tamboué Mamba avait une plainte, Joseph Kabila également, a une plainte moko oyo mukuna na ba collège de Belé. Je cite ici pasteur mukuna ba sangani pour que ba funda Joseph Kabila. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui par rapport il y a exercice, il y a justice ou économique au Salama. Joseph Kabila est prêt et puis ba cadre FCC baza prêt à quoi affronter justice ce qui interpellation Salama. Et loko oyo eko surprendre nga na mboka. Et je comprends pourquoi le président Joseph Kabila Lobaka, avant Abima, son dernier discours était « Je n'ai pas réussi à transformer l'homme congolais. » Très bien. L'homme congolais est très versatile. Obi, tant on landaka noko nangai pe papa Muluba nanyoyo, comment il s'appelle, Mukuna. Pourquoi Baxi Je Muluba? pleure. Pourquoi non, Baxi parce Muluba? que c'est mon oncle. Mais pourquoi il faut l'appeler Muluba? Non, mais parce que Aza noko nangai, moi je suis Muluba. Non, mais ne parle pas de non, Muluba. Non, j'ai dit Aza oncle nangai. Muluba. Donc, na retiré. Très bien. Je suis très déçu. Tant on a na TV, je crois que ceux na lobaki Muluba, ils a parce que culture na biso et permet à biso versatilité. Au Romona, j'apprécie beaucoup le militantisme et à quelques combattants et à UDPS. Au ressenti que pour la plupart, c'est des gens convaincus. C'est ça le peuple Luba. C'est ça la fierté du peuple Luba. Bazalaka na deux voix té lobby toi là qui na ebi place na bando kutana na vieux mukuna. Je ne voudrais pas qu'on tu partais à l'église chez lui et à sa pasteur de amateur. Bon, yondo lobby. Mais je suis déçu tout simplement il y a qu'à constater dérive naïe. Tu peux ne pas kolokambongo auprès de l'actuel président de la République. Mais moi, j'ai tout intérêt, les lots, il y a qu'à soutenir, il y a qu'à même na UDPS, qu'à faire adhérer nos jeunes na UDPS. Mais il faut être constant en politique. Vous comprenez? Il ne faut pas tribaliser la gestion du pays. Et c'est ça le mal. Et le côté bando combattre depuis des années, malheureusement, ils ont rattrapé Bissolelo. Plainte aux Olobela. Mais sa complaisance, on veut faire plaisir au président Tshisekedi. Est-ce qu'il en a envie? Est-ce qu'il en a besoin d'ango? Est-ce que Bangonde Basaki, est-ce que même Moukouna vota pour na Félix Tshisekedi? Boktunaï. T'occupé que Luka, na mystique à fourmi, Talarara, t'o présenté que tant soit voté été. Et ça parce que les lots, président Kabila Zali sous-présidenté, n'est à commis diabolo. Très bien. Non, je crois que est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Binonio sonné. Donc, plains-toi les FCC. Les complaisance. Cadre FCC. Je cite Bakombo, Natangi Banemi, Bachadari, Natangi Bakalev, Natangi Bajanine Mabunda, Natangi même na bandeko yoya nani. Bandeko nani bakombo na bino pe ezamwa ebele bandeko nyonso alikita na bino est-ce que vous allez prêt à quoi affronter JT sur interpellation salam? Bon toza soki mokete tombola maboko mise komi na suka mutuna wanezangi réponse ke ndaki au Capernao. D'abord esengeli to eba été FCC etikala jamais alors jamais commis interférer na fonctionnement de la justice. Ça dit so babengi bino lelo boza prêt à kokende. Tout comme DG Belé au baza interpellé baza à FCC. Très bien. Mais bakendaki et misusume bakangami na justice. Vrai ou faux ou tu koyebi sangaya que président de la République a salaki erreur na nouvelle ordonnance naé oya utiko lobake et Sengeli a autorisé pardon deux chambres à parlement ba se réunir yo bengi ngo zalaki erreur. Vrai ou faux? Na lobiete président de la République
à commettre erreur ce qui moquette. Par contre, le service juridique va introduire erreur rédactionnelle dans l'ordonnance. Wapi, ils ont autorisé Parlement et à Fongwama, puis qu'on fixer ordre du jour. Et ça, les makate, au regard, il y a Constitution, article 100, il y a Constitution, et ça lit clair, puis article 144, il y a Constitution, et à lit clair sur cette question, il y a prolongation, il y a état d'urgence. Donc, il y a erreur rédactionnelle, ou il y a cellule juridique, il y a Mokondiamboka, écoute ici, na ordonnance. Très bien. Alors, modèle nayo apparemment c'est Joseph Kabila, ils ont son émite, c'est Joseph. Yenda mentor nayo. Mentor non Joseph bien aimé. Tozana leader moko, otako benga leader idéologique. Ezali Joseph Kabila Kabange. Némi Mouila. Némi Mouila professeur dans combien de partis politiques? Némi Mouilanya Wilonja, professeur et coordonnateur national à FCC, azali au cadre il y a PPRD, P coordonnateur national, il y a FCC. Otigara suki belé pour Joseph Kabila, to pour Yomoko, pour liboso zalarate. Depuis bomwana nanga natikala kokata sukite. C'est vrai. Mais c'est comme Nasuka, bosso la politique a le comme Nasuka. Nazali de gauche. Nazali naba modèle à l'étranger. Namboka nabiso révolutionnaire à Mounene, ezali Joseph Kabila, na Libanda Mboka ezali Fidel Castro. Très bien. On a kendaka souvent na Cuba. Très bien. Pour na rezoba formation idéologique. Très bien. Christopher Ngoyi, na maître Gambel Oulendo, porte-parole à UNC, na Christopher Ngoyi Obino Boyebi à société civile, ba on a débat Mounene mardi prochain. Naza ko annoncer déjà pour kozala penza makasi. Mbala liboso ndeko Gambel Oulendo aloba, uta bakangi Vital Kamerhe et Christopher Ngoyi pe banda utaka prison alobaka mwandambo periode moka limwa ki mena tche bango esika moko bakoloba boza ebele verbe ya lelo eza clair mbeta kolala bawela kana mopayate aza moto mikolo aza koleka bolandi ndeko constat alobi na motema na ye mobimba ko interpréter ba dire na yete na bitumba moko kolonga na kimia biso mibale. Merci à Papi Mandeke, merci également à Précieux Mouyoko, merci à Trésor Kalafa et merci à la grande équipe à Bossolo na politique ceux qui nkolo azongite to okuta na lobby à la même heure pour le même travail et le même plaisir. Merci et au revoir. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamu. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau 4, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Voilà, je suis au Congo, toi paradis. Congo, terre promise, au Congo, l'étoile d'Afrique. Voilà, je suis au Congo, toi paradis. Congo, terre promise, oh, étoile d'Afrique, Dieu t'a choisi. Congo, ma patrie, Israël et Asika. Nambeleli yo Masia Yesu, kita osala kati na mboka Congo. Koswana bitumba, peko kabwana, motema mabe, toni na ba Congolais. Congolais ya koboma sende kona ye Congolais, likolo ya koluka intérêt personnel. Yango na sengi na yo Masia o, kotisa bomoko na bana Congo, Congo elonga ye. Ngalo beleli yo Masia Yesu, tika osala
Yesu nzambe na nga okei nde wapi Yesu lobalile maboko masiya na nga mboka na ngai ekozwa kimia na yo Yawe mosungi ya Kongo kobondela mpe kotonga Kongo Europa, Afrika, Asia Oceani mpe kuna na Amerika oya totonga moko yo Kongo héritage nzambe atikela biso bana ya Kongo RDC Kongo na biso ekobonga Ale bana Kongo tosima na maboko Tika motema mabe Tika motema mabe Kongo nalinga ndeko na yo Kongole Tika koswana Tika bitumba Na bomokonde Doko tonga mboka na biso Na kombo na Yesu Masia Kongo ekobonga Hey Il est doux et agréable si les frères demeurent ensemble. Ainsi dit la Bible. Alléluia. Développer le Congo, c'est développer toute l'Afrique. Africa et Kobonga, kaka partir ya Congo. Congo. Que Dieu bénisse le Congo et son peuple. Amen.